Ma mission TV, le miroir du monde. Peuple congolais, allez-y, nous dites la macasse. Vous voyez que vous êtes une douce la macasse. Il faut pour ça la résistance. Pour ça la nini. Pour ça la nini. Or que Tokyo qui a élection pour le souverain premier. Ma mission TV, le miroir du monde. De Sainte-Thérèse où Martin Fayulu va tenir son meeting de tout à l'heure. L'aider et Kokakate, l'aider et Koki, ma mission TV. On vous avait promis Torozalami Sonabino pour la côté la ici information et ça. Pelito inabino pour na koyoka ici information et ça pour traiter les bidons on a nenge sengeli. Ma colonabino pourquoi pas voilà Tokiti awa tozana Sainte-Thérèse na terre promise yabana Changu et Sika Martin Fayulu la ko tenir oh babengi meeting na ya lobaki ya l'aider mais question eza ya koyeba Martin Fayulu la koloba nini balobi vérité des urnes. Mais awana meeting alobi akoloba nini. On va prendre quelques personnes pour na toyeba bango nyonso o bayeba na motivation ya nini awana oesika biso pe toye pour na kozela bino information kaka ndenge ezalaka na ma mission TV. On va prendre quelques personnes o bakoyebisa biso. On a déjà dans quelques minutes avant Martin Fayulu banda tongek tozela bino quelques personnes oui. C'est un jeune, on va lui prendre en tant que jeune. Tomonio awana Sainte-Thérèse et olobana on a place à ba jeune. Yo s'est retrouvé awa meeting à lelo boyo koyokani. Donc merci pour la parole au Pessinga. Tous ça ba jeune ya Congo. Tous ça na posa, tous ça na président moko o mema biso, bisika obiso tous ça na pour ça. Vous voyez parce que on a fait 18 ans et l'on monté tout monde salami à Malonga. Mais avec le président Martin Fayulu, tu as dit que Makambo et Salama, il y a minene pour tu as dit oh et Salama que c'était la tricherie. Vous voyez? Parce que ce total c'est le plan logique Mouto Aleka qui est numéro 4. Donc là la mingi on le battait tout ça na pour ça président la biso to yambe na maboko ya kufungwa mananjili na changu pour na alobe la biso pour na mboka ke malam. Donc c'est un peu ça. Là, c'est un jeune qui vient de parler. J'ai vu aussi de grands messieurs. Tobani na papa, Tomoni Palati et Fidji, il y a monsieur Martin Fayulu, le président malheureux de la présidence. Oui, merci maman. Tous allez naître en Kasi, il y a Koya, na meeting, il y a Bisso, Bane à la Mouka, na Banzo Ebitan, Belo Salamiawa. Jusque-là, malgré tout ce qu'ils nous ont fait, mais c'est Martin Fayulu, le président élu, légitime, il y a Mboka na Bisso RDC, n'a pas encore dit un dernier mot. Et on le dose la Aïbsa Bisso, Nabandoko na Bisso Bemba, Moïse Katumbi, Muzitu, Matungulu, Boussa Niamousi, Balider Nyosowana, Obasali Lamuka, Balobana Bisso, Lina Krutu Landa. Tu es bien, tu connais que Bisso se voter. Même Banderoso Bana Est là-bas, Bakene ko voter. Même Obazana Katakatanga, Équateur, partout. Et le Rabon Bezalakité, c'était le numéro 4 qui a trôné. Lelo, mais c'est Corneille Nanga, Alandi, ordre ya X, Toyebi, mais c'est Kabila. Admettons Lelo, Ndenge Mokondi Martin Fayulu Azoya Awabozo Zelaye impatiemment na meeting oyo biso yosto na question mark ya koloba ke Toyebi nini akoya vraiment koloba na population oyo Zelaye awana s'intéresse o babengango terre promise ya bana changu. Siko yo
ndenge oza awa lelo omoni ndeko Martin Fayulu amati likolo ayebisi bino kaka lobi bana mai na yaki lelo pona yebisa bino bochana ces réactions no ezalani. Ah, eza mabe makasi yaya avec confiance oye belé to pesa ki Martin Fayulu sur toute l'intendé de la République. Ah bana soto chana se. Tiens. Yende père na bino obino boyoka ka maye lelo ayebisi bino bana mai monanga lelo eza na yaki pona to chana se. Ce cas, le bananga bon à recevoir biso. Après ça, biso mom sous Togo Golanda. Ah, bananga de CT. Parce que jusque là, il y a ce qu'on appelle crise, il y a légitimité. Mais c'est Félix, Ayébibé qui n'a pas gagné, il était 3e. Après tout ce que RFI a fait, il était à 17%. Cheder 18, Félix 62. Alors, il fallait faire ça clair dans ma commission de Kiwana. Donc on dit matin au chana CT. Biso ngai jusque là, Félix a présent dans Ngaïté. Parce que c'est pas lui qui a gagné. Ngana Fota qui était. Alors, Fayoulouaya, Aïbsa Biso, Nintogo Sala, Nintogo Rolanda. Président Fayulu a vraiment un grand devoir aujourd'hui de dire la vérité sur tout ce qui se passe dans Makambo. Parce que jusque la population, ils ont mon clarté dans Makambo. On va continuer de prendre des gens. Oui. Messieurs, salut. Oui, salut. En tant que jeune, Tomonio a lelo na Tchangu, okoki ko réagir ndenge nini par rapport à meeting à lelo zo zela mokonzi na bino Martin Fayulu lobani. Précisément, bonjour d'abord. Tous a vraiment pour le président Martin Fayulu m'a dit puisque c'est lui qui avait apporté le pouvoir, mais bah dérobé biso pouvoir. Alors toti ka ba muete. Tous a droit tout à parler à travers pouvoir na biso zonga. Effectivement, na yo kakaye mais na mona kaye siko vraiment lelo pour la propagande tant la voyage qui quitté pour ananjili ba intercala qui na ntele to za ki nombreux mais lelo to epoto ko sa devoir na biso auto mankaki nde lelo to za awa non honorable dit tout monisi to zo zela Martin Fayulu po yo mozo mona déjà donc ça montage public ya boyena no ezalate. Effectivement depuis terrain on a 3 terrains nde to za awa ozo mona on peut être podium eza terrain 1 terrain 2 yango terrain 3 ya 5. Mais le problème est que tout le monde a terrain 1 est déjà inondé. Tout le monde a terrain 2. Terrain 3 où tout le monde est déjà immense. Parce que terrain est à Kotonda, awa nios faisait à Kotonda, oyoka ka Martin Fayulu. Admettons que le Martin Fayulu a matina podium wana a ebisi bino lobi bana mai to chana ces réactions no ezanani. Pour oyoka ko loba des choses au monde on dirait ça na kanda makai. Nazala kanda te mais nazala kanda ya pouvoir en place. Félix Azali ya biso mais est-ce que mabe a su pouvoir m'abeille. Oh, Kabila za na posa ba protéger. Mais toza na ba frère na biso ba kufa. Ba masa so ba Rossi ba kufa, ba Thérèse ba kufa. To konti ka ba so bati. Pouvoir ya muninga bo pesa ye pouvoir. Réaction na yo na mama. So ngeza so ki fayu la zuma solo to kanga Kabila. Merci beaucoup. Alors on continue avec l'ambiance ici, dans le meeting. Il y a Ndeko Martin Fayulu. Vous constatez vraiment l'ambiance, tout le monde est en train de réclamer leur président. Et on essaie quoi dire, donc vous nous suivez. Avant que... Nazolo baboyenananga. Donc tu n'as comme une âge en voté. Ngana voté qui? Comme un âge en voté. Ngana voté qui n'a pas ça qui voit nanga pas ya président Martin Fayulu Mandidi. Et là, on coup de chapeau a trahi bana Congo. A trahi biso, victoire zananga muna biso. Et là, pas si biso il y a ici là na Martin Fayulu na pas si biso. Il y a ici là na Martin Fayulu tala biso ba jeune garçon de otambola na biloko. So que Martin Fayulu alinga zo bokonzi. Toza déjà que Martin Fayulu za bokonzi na biso. Biso na chango de liaïdo tika ki Fayulu yonto baloba o chango baza Fayulu. Toza ba Fayulu te mais et ça na place on ba même habitude de mona ngo mazoteka na no ya meeting yango déjà la kangi ko teka na déjà la meeting a on a s'intéresse na ye déjà la tiki yango déjà la ebika ata déjà la tiki Fayulu ko tunganga les jours. OK to so mundele palo to so pe mundele oui votre en français votre mot en fait par rapport à ces meetings d'aujourd'hui mais c'est Fayulu va tenir vous êtes jeune qu'est-ce que vous pouvez dire à cette grande population qui nous suit de partout? Bon, merci d'abord, madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole. Nous voyons dans ces pays des aventures qui se font. Nous avons d'abord vu 2006, c'est même qui avait gagné les élections, on a donné à Kabila. 2011, c'est la même phénoménalité qui se répète. Nous voyons encore en 2018, Fayulu gagne les élections et
il y a un individu en train de nommer le président national, même le président provincial. C'est déjà une cruche de légitimité parce qu'un pays, on ne peut pas avoir de président. Il faut qu'on mette sur place le président qui a gagné les élections. Et ici, à NRDC, nous voyons le contraire. Comment est-il possible une personne qui est troisième se retrouve en première place? Kabila a négocié avec Félix Tshisekedi. C'est pourquoi nous, les peuples, nous mettons debout, nous disons non à cette aventure. Qu'est-ce que vous attendez de M. Martin Fayulu? Nous entendons de lui qu'il nous dise s'il va travailler avec Tshisekedi. Non, nous ne voulons pas parce qu'on ne peut pas s'associer avec les aventuriers. Nous sommes les hommes intellectuels. Depuis que nous avons eu nos diplômes, nous ne travaillons pas. Nous entendons juste qu'il faut accéder à la majorité suprême pour avoir nos travail. Merci beaucoup. Alors ça, c'est la première partie. Nous allons d'abord de l'autre côté, là où il y a le podium que Martin Fayulu va tenir le meeting. Et on va revenir tout à l'heure pour la deuxième partie. Et le mot de monsieur Martin Fayulu Madidi. À tout à l'heure. Merci Steve Condé. Bana Kisasa oye, bana ya Congo oye, bande konangai, libosoto banda, nazali na devoir monene, ya koyebi sabino ete, lobi oyo euti koleka, esali mingumi bale, papa Etienne Tshisekedi akufaki nakosenga na bino mpona oyo ye asali mpona Congo mpona démocratie tozala une minute de silence s'il vous plaît. ye soki alandi bango abe baraba okasi bato basa bamona fayo bato ni population nyonso basa bamona fayo. Merci. Ezali devoir monene ya moto oyo alakisaki biso nzela ya démocratie Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tosambeli mengai nakopesa nyonso na kolo natondi ye botondi mingi na makambo ye asali nzambe mokonzi Yesu Masiya na ndenge apermettre biso tosala campagne toleki epai oyo tolekaki boyebi yango bomoni ndenge makambo eleki tokomi na élection boye kovote ezali esengo te eske tokotonda nzambe tokotonda ye te lokumu na nyonso ezala epai na ye betela nzambe maboko betela mwana na ye Yesu Masiya maboko bandeko tozali bana banzambe eloko ya liboso touti kopesa lokumu na kolo sika oyo maître oyo fo bolongola mpona bino ana maîtrise ata moke te maître wana ana maîtrise ata moke te depuis abandaki bitumba na bituma maître ana maîtrise lelo borepresente bango eza boye te bavote ngai peuple nyonso Congo mobimba tokei na élection boponi mwana mboka oyo il fallait akamba ekolo eza boye te ezali esengo te
nayoki bino oyo ya bino akweyaka te oyo ya nzambe ekweyaka oyo ya nzambe ekweyaka yango wana peuple congolais merci mingi natamboli epai na epai namoni bolingo ya bana ya Congo namoni bomoko ya bana ya Congo mwana ya Congo alobi unité nationale mwana ya Congo alobi cohésion nationale mwana oyo aza na Goma alobi na ye azali na Mwanda bazali ekolo moko eza boye te esengo te bandeko na ngai eloko nakoyebisa bino te nayo babengaka demoni ya division te na demoni oyo ya tribalisme. Est-ce que na Congo tribalisme ezali? Est-ce que toza na tribalisme? Bandeko na ngai tango tobundaka awa tribalisme ezalaka yango wana mpona koyebisa bino tribalisme ezali te nakolakisa bino bandeko oyo ya lamuka groupe monene lisanga monene oyo tosali mpona kokamba ekolo Congo nakobanda liboso na mwana mboka Pierre Lumbi oyo azali korepresente président Moïse Katumbi na ensemble président Moïse Katumbi maboko mingi alobi na ngai napesa bino mbote mingi toyokani bozongesili ye mbote nakoyebisa ye ya mibale nakorepresente ndeko Fidel Babala oyo azali korepresente mwana mboka Igwe Jean-Pierre Bemba Sato nakopresente professeur Kasongo oyo azali korepresente mwana mboka Adolphe Muzito ya misato na mine pardon bolimbisa ngai nakopresente ndeko Lambert Kasula oyo azali korepresente mwana mboka professeur Fredi Matungulu ya mitano nakopresente bino ndeko Lisanga Bonganga oyo azali korepresente sénateur Mabaya mpona arc-en-ciel ndeko mosusu oyo azali na biso wa te me mwana mboka mwana makasi ndeko nakoya papa na ngai ndeko Antipas Mbusa Nyamwisi betala maboko nazali na liloba moko bomoni moto tozali na ye campagne mwana mboka mama na biso ya lokumu alobi na ngai vraiment ake mission ana mission ya biso ya lamuka po ye asala mosala ndenge baninga mosusu akosala me mama bazaiba atindeli bino mbote mingi betela ye lisusu maboko esengo te yakoka na mama ya lokumu. Alors moyen na présente bandeko nyonso te bobetela bandeko nyonso ya lamuka bazali awa maboko
nalobaki awa na mboka na biso toyebi eloko oyo babengaka tribalisme. Nga naza mwana Kisasa nabotami awa na Mekao numero 30 quartier 5. Babatisi ngai awa na Sainte Thérèse. Naza mwana Kisasa, mwana ya Chango. Naboyete esengo te omoni bandeko na biso tovandi awa tobundi etumba tosali bagouvernement na bagouvernement oyo tosalaki biso oyo nakopresente bino lisusu Pierre Lumbi ye azalaki ministre ya affaires étrangères ya Tshisekedi. Est-ce que tozalaki tribalisme? Tobundi etumba na union sacrée bayeli biso premier ministre Bilingwa. Est-ce que tolandaki ye? Bayeli biso premier ministre Mongolo Diaga. Tolandaki ye? Bayeli biso bayelaka biso nyonso Nguzi Kalibon. Tolandaki ye? Na ntango oyo sikoyo tosali rassemblement bayeli biso premier ministre Badibanga. Tolandaki ye? Chibala. Tolandaki ye? Elingi koloba nini? Elingi koloba tozali kotala demokrasi ya mboka. Tozali kotala eloko yo peuple alingi. Peuple alingi tozala na bomoko. Peuple alingi tokende liboso. Peuple alingi demokrasi. Yango wana tango bana ya mboka bakendeki na Sun City basali makasi balobi eloko ya liboso il faut tozala na constitution ya monene ipotopoto bondili yango seni enome batu or que tokendeki na élection pour le souverain premier, le peuple congolais a voté, a élu Batonaye, a voté président de la République, a voté les députés nationaux, le peuple a voté les députés provinciaux. Et comme il dit ça, et comme il y a nomination, seni enome batuna bango tolobi bon biso tozali ba démocrate tokende kosaisir cour constitutionnelle tolobi tosaisir cour constitutionnelle balobi bolanda mibeko ya l'État tolandi tokei baavocat misusu bazali awa baprésente dossier tokei na baPV na biloko nyonso ekomi kuna cour constitutionnelle wana bato nyonso bato ya Kabila bato nyonso bato ya Kabila mais boyoka ngai moko na ya bango alobi ke ye alapaka ndai akoloba makambo ya solo boyebi ye boyoki yango wasenda ye alobi makambo ya solo bavoka bake na dossier balobi Fayulu azali le premier dossier yango oyo bakei bajuge wana bameli makambo milai bazi procureur ministère public alobi makambo na ndenge na ye au lieu bajuge
babimisa ba PV oyo bazana ya banango ba comparer na ba PV oyo topesaki po batanga moko bayeba nani le premier baboyi kosala mosala wana bajuge baboyi kosala mosala na ya bango. Est-ce soki moto asali mosala na ndenge elongobani te yo okola na makambo oyo alobi peuple andimi conclusion ya bajuge peuple andimi makambo ya cour constitutionnelle bavocat balobi na cour constitutionnelle zwa mikanda oyo eza na epai na yo totanga bureau par bureau province par province bandeko na ngai soki ntango tokolele na classe ntango babengaka examen bapesaka bulletin est-ce que balobaka teke na mathématique ozwi boye na français ozwi boye na histoire ozwi boye ezaka boye te banda tobanda baélection awa ebimaka bureau par bureau circonscription par circonscription province par province lelo oyo bandeko ya seni baye babwakeli biso yango ndenge wana bafabrike bachiffre oyo ya bango chiffre ya buniato nyenye tokanisaki ete cour constitutionnelle na biso ekosala lokola bandeko ya Kenya basalaka alobi ke non élection ezali malamu te bobandela na Kenya basali yango na Nigeria président oyo ya commission électorale balobi na esala boye aboyi alobi na kosala oyo nga na moni est-ce na Congo tokokuki kosala yango te est-ce lobi tokotangisa bana na biso kimoyibi bon soki na place ya kimokonzi ya leta botie moto oyo ayili bapoint bon sikoyo baprofesseur na classe baenseignant bakoloba na bana nini omoni ndenge eseni na cour constitutionnelle balingi baboma mboka tokondima yango bana ya mboka kondima yango te na français balobaka la fraude corrompt tout eloko euti na fraude mboka na biso nyenye nakopesa bino mitindo bozela non minduki te minduki maloba na bino minduki te na bino moko bozali batsunami toyokani nayoki bino bolembi parce que balingi balembisa bino ese bokolemba ata basali nyonso bino bokotaki nani président nzambe ayoka bino oyo nzambe atie moto moko te akoki kolongola yango eza boye te
napesi bino yango peuple aponia wana se tokokende liboso bandeko bolobi sikoyo il faut tozwa pouvoir wana mais mpona kozwa pouvoir esengeli nini peuple congolais aleki mundukila makasi boyebi ke boleki mindukila makasi yango wana tolobi boye il faut tosala résistance tosala nini balobi na ngai boye balobi o main tendue yango wana bandeko na ngai tozali awa na besoin ya vérité toza na besoin ya nini vérité victoire ya peuple soki peuple alingi victoire na ye emonana na miso ye moko akosala nyonso emonana eza boye te yango wana tolobi résistance pacifique kondima te oyo président azali kuna non toyokani ngai nandimi yango te parce que peuple evotaki nani nakotrahir peuple te alors bolobaki yo mot d'ordre mais boyebi te na constitution mot d'ordre ezali constitution elobi boye soki moto ayibi bino pouvoir congolais nyonso aza na devoir ya kosala ete moto wana aleka te toyokani mot d'ordre ezali na constitution sikoyo tolobi résistance pacifique mitingo oyo nasali awa nakokende mpe na province moko koyebisa bango ete boyokaki ndenge nalobaki na Kisasa tondimi makambo oyo seni na cour constitutionnelle basali te tondimi yango te toyokani este boyokika malamu olukaka makambo bato oyo balingi balukela Kongo makambo bakozwa yango oyo balingi balukela Kongo makambo bakosilisa bandeko na ngai yango wana
kaka tokosala mikolo eza koya de temps en temps toza na programme monene tobanda kopesa bamot d'ordre ya baaction pacifique toyokani mais mot d'ordre oyo eleki bato nyonso oyo eleki nyonso oyo tolobi résistance tolobi nini tolobi nini Ma Mission TV, le miroir du monde.